Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le cœur de l'homme n'est jamais satisfait, hein? En tout cas, le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Parce que tout le monde qui est un comédien, s'organisaki, sali makambo liboso ya caméra. Malgré sali makambo liboso ya caméra, mitema bato ezaka satisfait te. Parce qu'on a mis une question, bolingaki ba comédien ba mikata maboko na makolo ba pesa, to ba kende kokata ngo na privé to ndenge nini. Mama Congo ayeli souci à tout là. Maxi Bondoé. Bref, ba comédien nyonso. Ba Molai, ba président Devos, ayeli bango tout. Mais avant na la bino vidéo wana, nalinga na pesa quand même moi point de vue nanga. Boyo ka point de vue na ye. Mais non pesa pe point de vue nanga. Alobi makamba comédien basali balakisi vraiment que bazaka na comportement mibali. Parce que ba privilégier mututé ba négliger mututé. Na mituni kesa bolinga ba négliger netinai. Parce que bango nyonso ba boti bana, la brina boti bana, oya kishose ba boti bana. Selon ngai na omona ke mutukuta bimi kutu négliger makasi za mao. Parce que mao azu elo côté. Na epsa bune la fois passée avant même kutu ba bimisa likamba, on essaie que la brine azu $2000. Mais tant que famille sali partage na bon famille te ba comédie ba sali partage na bango nde ba kende ko sala ngona famille kuna bumonde ba sali partage ba bosani Sylvie Mama Congo kamata sujet wana ekomi ya ye alors bindani tant ba kende ko mon ambassadeur bazwa ki la brine lokola veuve tant ba ke Kinshasa ba sali partage ambongo famille considérée Sylvie veuve ba comédie ba considérer loko la veuveté ba pesier et l'autre côté ti maman bokilo ndaye ko kantine ba pesaye $300 na 2000 wana soki bana nyonso bazwaki 500 on sous-entend que 500 suka eza mwana suka mtazwaki yango to eza mbongo ba pesaki la brine point d'interrogation babeleli mawa leli finalement balobi famille et s'occuper na Sylvie oyo na commune nde aza mwasi ya Jani mais na bomoto bwendenge Jana bande ko vivre la brune dans a mwasi ya Jani les familles considérer la brune makasi Sylvie makasi et bon la brune mama Congo lobi so eza na moto bakoki ko sukola il faut ba sukola nde la brune parce que ti ya Jani akufi parce qu'elle ko kuta na esusu te na Sylvie izaki na mikanda na nzoto te bolanda bostrate pasteur Charles alobi relation sexuelle nyonso nyolo ba makila à 16 ans Sylvie pouvait bien refaire sa vie avec plusieurs enfants déjà pour nanga kutu 5 ans ezaki déjà belé 5 ans déjà ko se décider moi nga pesa eto razate mobile na poto na 5 ans na abotaki je crois bien la mibale donc Sylvie avait plein droit de reprendre sa vie ndenka tozoyoka ka reprena qui vina soka reprena qui vina et ngelo ba que toutes les cérémonies là au famille sali ils ont une raison d'être té est-ce que ba comédie ba yebaki yango ba kanisa qui était na mbongo na bango point d'interrogation bolanda mama Congo a repris sa vie là quoi musu na linga kina loba ezali bato akomi ko condamner pourquoi est-ce que va payer sa bana orphelin à Jani Bilo ba sango liboso caméra oui parce que bo finga bango miyibi Satula mo yibi Molai mo yibi Devos mo yibi mais bango ne ba sa makambo sto ba sa makambo ba ozo moi 100 ba ozo moi 200 Jani atiki héritage atiki le pan atiki mutuk ba comédien kutu baza bien basali cotisation ya mbongo bango ba se retrouver ata na ba 500 par enfant yaka loka ba teki lupango ti
bateki lupango bateki terrain nde bakabuli 500 za fonds de commerce $500 eza fonds de commerce soki mwana nyonso azwi 500 on considérer que papa na biso asalaka quand même théâtre eza richesse na soto tika na na 500 wana okotikala pe na souvenir a munene papa na biso asalaka eza bi combien de fonctionnaires babimaka na l'état wana abimi pinda bimi retraite pinda na l'état kuta futi ete tia kufi pe bala bazwa ata 500 wana bapesi bana janite 500 na bapesi bana janite. Et puis tout le banon on peut pembeto sur la pembe bango baloba ki biso to salela mboka basalela mboka na musala o bango mo bapone bongo enseignant asalela nani po ba comédien so ba kufi baluka kaka l'état kunda bango na ba honneur rebelle corps outi poto ekiti na mbonga fondation ya Denise combien de professeurs o bazo kufa na Kinshasa wana baza ba maître école primaire école secondaire bazo kufa mususu kutu do ba kundi na enta malonga te azwi pe mbonga o pété qui les a un mystère. Na Congo, soza misu makasi to se retrouver te. Na otie la bino volimbo la mama Congo. Alobi na ya pesi na ye ba vie na ye. Pona ngai ba comédien baza vraiment très juste. Basali oza o fallait basala. Jani atiki mwasi te ke o mwasi na nga atiki te pour 16 ans. Ebele. Poto na pota boti esimbi na monte. Ma okutu de son vivant. Azui 12 et pas Jani, azui 12. Et pas ma camarade mon bal neso. Di écoute ba oti ataka te mais moi zo ngaka miti saka. Bona ndama makongo ndenga eli Maxi. Ayeli penda Maxi. Isa passe. Na we la bino sija peniel. Na bo lo bango awa. Na Ize. Na Deborah Local. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abobos, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum, suivez Mama Congo, je pense que moi je ne vais plus rentrer, mais je vais quand même suivre avec vous, suivez. Et ça, cérémonie fait bosser la brune. Pour la brune, il faut pas sokolaye. Mais ça, Sylvie, obi moi obi que Sylvie aza mutamaboke donc en face à vivre na batamaboke bango tout ba ko batamaboke te to benga ki Sylvie veuve mais na niveau wana te benga ke veuve neti nga na benga ke veuve na mikanda koza veuve na mukanda nana ndenga solo eza différent mais cérémonie o Sylvia sali na ba robe wana pembe na ndenga zo batama azo sabe maman au bout de 16 ans il faut arrêter. Et si en tout cas ya mawe simbi ya Sylvie Penza et simbité ce qu'on a dit batamaboke bomoni liste batamaboke ya mbongo bino tozo ba ko bato YouTube bopesi cotisation te po mbongo na biso ekende wapi ton na ebisa bino ke to kangi bango miyibi bolingi to pesa bango cotisation botela biso minoko na bambongo bango bapesi donc mbongo ekomi na kine ezaka ya choisi matata bongo bango moko modèle batu baleli Jani batie cotisation te bato bakendaki Maxi na makamba mbongo to tsaka plaisir te po ute cimetière ofandi wana ba filmer ozolia kuanga na liboki Maxi akendai Château Rouge na Château Rouge Maxi esiko remettre mbongo na famille ya Jani to moni pete mbongo o batu bapesi ba remeta na miso batu Maxi tambole na Château Rouge batu batie cotisation meta to ka kibino bobaki ke cotisation mususu soki ka mutu moko komi awa mama Congo yo tiaki combien po loba na bloquer yo luvunu na bois que l'opénal luvunu comme il faut vous en comprendre. Ah eza biso tozo décrypter makambo batamaboke kwa ko tuna nga so chaki nini te na chambo na nga po bayi bango nga mona oluka mbongo ka mingi te le 20 avril là
Skoto chambongo po ngana chambongo po sia tula kepesa madame na ena likangu na e na chambongo pa divorce esika kenda kolia fufu na 14h na nzela RRA kota ba torsi ba noisi les grands kuna na pia mbongo po kende na libandi ya divorce siko ngana otuna mbongo o Maxi azwaki na bato ya Château Rouge kote kuna blobongo ba kendenge jani akufi ba papa lombi ba pesite ba papa na biso balamba kamadesu na loso ba pesite ba mama na biso à Château Rouge ata 1 euro ba pesite bato nyoso to bato na matanga ba pesite wapi bambongo ngweke wapi po na moni distribution bambongo wana soto bito beta ba calcul bambongo ekokite bambongo ekokite Fatima tuna bango nanu bambongo eke wapi bambongo wana ekokite po epa ya Sylvie bopesi $300 na $300 bozo filmer obike bato yo c'est comme $300 abanda commerce ya fufu ya makala ya mafuta mbila ndenge bomonye lipenza Sylvia na mbato benganga dodo kolo na on rejeté pour na live tomoni pas Sylvie mbonge kokite bande kwa soki 300 euros soki $300 sikoyo ando ya mbongo a choisi bongo o batu bakotizaki eke wapi mbongo o batu bakotizaki eleki eke wapi po ba calcul dio surtout batu et puis bata maboki te obi na mwana nga bato lokoso ba video na bino kolia eleki belé même après matanga vidéo ka ya kolia au fait banda matanga banda bosala ka ba vidéo ya kolia pourquoi vous êtes comme ça oui mais c'est quoi cette maladie de vouloir manger comme ça? Vous mangez de trop, hein? Toutes les vidéos, la bouffe que... Non, batamaboke boa bata so ya soni makasi. Ya soni makasi. Na batu ba uti poto. Le pire c'est que bato to mona bazolia bwe batamaboka poto. Batu ya maboka poto nde basutukeli biloko lia na kin. En plus bazo sa makambo bazo boaka mama Denise ba boaka Denise bibo kasi Denise ata bo boaka ye azalo kola mama di mama bokozwe lo côté bo passer temps na bino ko kumise pour rien. Denise aza radine, elle ne donne rien. Au moins soki matanga ya jali ezui valeur, c'est parce que Martial lelaki, c'est parce que diaspora to lobeli yango ayoki soni yango bomoni taka ka mutu akelukela bino avion o esali bino scala 8h na nzela. Bosali 8h so 6h na nzela. Apesi bino même pas Air France ni Bruxelles Airlines. Akelu kabino ba Air Ethiopia coûte bien. Ba Air soki Turquie botala niveau esika memi bino. Sko bino bo katene bo sa ba vidéo bandi ko komisa mama Denise asa radine. Denise elle ne vous donnera pas. Aza basutukela elo bino bokoprana te Denise na mobali na ye basutukeli pouvoir basutukeli diamant ya Congo basutukeli cuivre ya Congo basutukeli ba bien nyonso ya Congo batu balala kana tongo balamuki ba ko tikela bango ba valise ya mbongo. Elle ne partage pas. Bon ça la perte ya pamba boke kolela master na bino collègue na bino ndeko na bino bo passer te ko boka ba éloge et pas ya Denise Nyakero. Mais vous êtes malade. Hein? Ce n'est pas parce que mutu obi mabena bino ba congolais batama boke boza trop ba fana kwiti et comme ça bino et comme bassesse. Asali bino na cadre association mbongo o Denise abimission neza mbongo ya Congo eza boza ba ayant droit ya mbongo wana parce que ça lui appartient pas. Et ça mbongo moko bwe na ndenga logique, elle ne peut même pas avoir ça. Mais bino bozo lela muninga boke kunda muninga bobandi mama Denise bobandi ko boka mabanga. Elle est pas bête hein. Aebinde bosisa mama di mama Valère. Aebinde bosisa mama di mama Valère. Aibi ne bozo aibi ke boami yibi Denise yemo komu yibi muta Belgique aibi passe ya saucisson passe ya mipandi passe ya ninibe mobile ne moko azaki escroc
vous pensez que ce qui mama di mama kabela bino po beaucoup misae mobile na uta zamba azoeta on ça la chèque té a évité civilisation té il a découvert la civilisation na Congo RDC Kinshasa mais Denis Niaké on a bino mobile na grand chécoulaire grand muivi bolo borozela nini kuna. Même si Kumisa Mutute, elle vous a rendu service. Elle a pris le corps, elle a ramené à Kinshasa. Vous la remerciez une fois, c'est tout. À un moment, il faut arrêter cette façon-là d'être trop fanatique et de manger chez les gens. Quelqu'un vous fait du bien, vous remerciez une fois. Vous n'êtes pas esclave de la personne. Bokende kokunda Jani. C'est Jani Mtubomo na soute. Vous n'êtes pas obligé à kozwaka koba Denis, bochaka liboso. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Parce que, baza obligé bo senga kabango, balinga bo mandie bango bongo. Parce que s'il y avait des normes na bambo kanabiso, balinga basa makambasa la wanate. Ce n'est pas au gouvernement, bakunda babibembe nabino. Ce n'est pas aux politiciens, bakunda bibembe nabino. Si ils font ça, parce que babi ke mbango baza miyibi, bambongo o ezo revenir bino na ba droit ba Congolais bazami yibi ba yiba kayango yango a chaque fois bolela bango bosunga biso bayaka comme si ils vous viennent en aide mais ils ne vous viennent pas en aide, ils détruisent le pays. Bozami yibi siatu la nebe ko ça na Congo tozamu yibi bambongo wana zoko expliquer wana ba 300 wana ce n'est pas seulement la somme bosali soni mbongo yote na maboko ameta wapi kaye wapi liste. Bino bo vante choisi matata. Boye ko la sake choisi matata contribuer ki. Bongo bateau mususu ba contribuer ki ba na droit mabanga te. Bateau ba pesa ki ba 10 euros ba 20 euros na bango. Pourquoi bo tanga ba kombo na bango te to remercier bango pe na réseaux sociaux. Pourquoi bo bimisi kaka choisi matata. Bo bimisa pe bateau mususu o ba pesa ki. Bo bimisa liste nyonso tu ya bateau ba pesa ki to remercier bateau wana. Pourquoi qu'a choisi? Dans la matanga, il y a Jani, il y a qui choisi qui a contribué. Tout le banin. À part choisi na Denis Nabino, batusu batien bon bazate. Hein? Pourquoi Bobby misaliste te? Bobby ke mutando Kongola mbongo meta yaka na liste na batu o batiaki to remercier batu wana. Atana 10 euros, atana 5 euros. Après, boye bisabiso, mbongo o batona batiaki, eke na maboko ya nani? Ya mama ya Jani, ya mama Leki, ya mwana, ya bana, na maboko ya nani? Miyibi. Boza miyibi. Choisi ba yembake déjà. Azana F-man, alukane visibilité, alukane Starmania. Ok. Après simbongo, na miso abatu malgré ça kutu 10 000 comme 5 000 ton 10 000 bongo na dehors ya choisi batu ba pesite kaka kombo choisi mtu fwe kende kombo batu mususu yana droit tanga mate kombo ya batu wana mususu batiaki eko tanga mate boami tema mabe si atula muyibi kande na lobaki mbongo oke na ngokin eza bato bakchaki contribution pour de yomoko siatula ozana mbongo okende kini te pour mira ya kufa siatula ozana kine tozela oketa la famille ya Miraesa tozozela okeno tia bouquet de fleurs na tombe ya Mireille ndengo zumwa succès yom to lala na yo awa soko osali gagi te osali publicité ya salle moko te ou ya restaurant te batu ba omono te taka muta maboke mais okoma muta ba publicité ba restaurant na ba salle moi matanga ya Jani pesi bino visibilité ndeti mo lai batu bakena mo lai wapi soki matanga Jani te batu bakena mo lai wapi Devos batu bakena Devos wapi Devos azumwa lupemba pembe na Jani po apo azaki na Liège musika et puis boza mitema mabe boyo kaboza na pupola bango nanu bien to kananu apo popo mona quel point bato ba mitema mabe boza to ka apo. Au moment où on trouve la poteau, de quoi CPI avant la France, on a la CPI avant la Belgique. Déjà, nous tout autre clair monde dans la place à comme. Quand les ceux qui la tient nous placer, tant que ma combat Liège, au moment que bande comme sous bakoya ne bako rejoindre, bateau bazakana.
Ils ont quand même dans en France, à ça qui groupe naé, à ça qui ba jeune frère soit qui dans maleko, à ça ba tout sous ba approfondir les relations. Na ba ndeko divorce, so ba tant de ça comme faire la poto quoi. Divorce ba jamolaï ba nini. Donc ba ça bloc là-bas. On appelle la Belgique, non ba bloc ba leki na ngai ba en sulzolo, ba qui la richesse. Les gens qui ont maintenant qu'on appelle roi Salomon, donc moi qui bateau. Fatou miracle, bah sonner volo quoi. C'est que place yo vana ba artiste au tambo kamo quoi ça quoi. Là bah zigura bo sangani, bo comme quoi le komoko. Il y a plus qu'on le komoko. Mais tant que ce qu'on y est, à Tikibiso, bah on va là qui sur place. Bah on peut passer là qui obsèque il y a de fond Mambom Dengiwan, il y a Jacques Mkoza, paix à son âme. Bah bon, comme organisation on est ça qui kama kamwe, tout ça la paix à Jacques. Quand on a pas qu'on a monté dans mon qui va mako va pesi programme qui ça des balamo va pesi programme sur la non non qui ko bousculer bande côté que non il faut bouchanga là on sait qui nous doit ouvrir là d'accord ceux qui bango va quitter ah pour yo pe yaka pour yo vous allez pas ça na koya wana na koya voilà boyoki apo il s'est bien exprimé apo lobby tant yena Jani ba epoto Jania poni Paris, apwa poni Liège, si kaza na Belgique. Mutu surtout atoza na ami moko intime, atoza na ami moko lingaka. Mais esi ko fandi oko créer pe ba relation. Netinga nazakana master na nga mimi na kala la petite Porsche. Mais yaza na 91, nga na 93. Esi ka naza ape na 6 kakusa, na ape na nita pesa. Mais nebi ke emsu mutema na nga eza kote ya mimi na kala. Ce qui problème mususu esenga ke ye makaka la petite Porsche mais likamsusu na bi ke 6 kakusa ana pembeni ndenge apo expliquer tamba ye Jani asuki na Paris asangani pe mwandam na bande kwa Paris mais na ba problème mususu esenga bande kwa Paris te bando senga kaka apo tamba ngo ba bandi ko sala ba programme ya matanga ba associé ki apote apo palobi osala mi welisa te po bebe ke ko yimba mbongo eza na kati ndeti yo molai yo siatula yo devos bozo sala programme ya matanga ya Jani boyebi ke lipasa na ye banda Kinshasa o batu ba yebi eza apo pourquoi bo associé ki apote apo lobi atana makambo mbongo te atana communication atako tukaka mandeti a remplacer membre famille akata koyoka so ba benga kiye alingaka ya mais amoni ba associé yete ba fandi kaka batata misato bomoni o bakendaki bakendaki ambassade miyibi misato oyoyo ko babeke vrai mutu ya Jani eza apo ba associé qui était bango oboni na apo na siatulande ba kekini na nani pardon devos na siatulande ba kekini mbongo ya batu balokoso ba miyibi Jani bimela bino afina bino ba catch na pongi olali pena na mwasi no boy mutu abeti ngaye ba beta bino penza Jani beta bango ba fimbu ko bikisa libandi ya devosité. Surtout Devos, Jani, zilaka tong Devos alalaka, e gogo ka na libanzi, encore muta libanzi, obete gogo. Ya lokola muta kovo, babeta muta kovo gogo te, poso obeti muta kovo gogo, na mutaza na suki, mabe, Jani, kokende pa mususu te pa Devos, na misuma vondo wana, zilaka tong wazo lala na pongi, yaka pena na gogo, pena na libanzi wana, ko! Pombongo wana tango ozaki envie ozali nango besoin ba pesa kiote ba ekolia yo ta ba associé apote bazoka bien ke batu bazo ba ke ti ambassade ba tiki apo mais apo yana kekin c'était son ami bango baza ba ami à ba 22h ba 23h yango bomonaka batu suto komana bango ba ami mutu su bokozane ami na dernière minute mais asali lo makamba bien mais so moni ami moko ya dernière minute ya ba 23h ya ba minuit moins 10 azo semisa omoni mutu ayeba mutu sika esika mutu ayebi okala mutu ayeba mutu sika il faut azana moi ndeti nga lelo na koza na quelque part batie beji batie kiza lobenge batie mimina kala la petite Porsche mimina obeti la bango masolo peut-être quand j'avais 16 ans quand j'avais 17 ans, quand j'avais boué, normalement, bango, BG, enfant, d'accord, comme Mimina, parce que Mimina, elle me connaît. BG, elle me connaît étant adulte.
Mais mimi na ebinga nde tozokima bandaku nde tozokende boye nde tozokende boye mais soko moni batokola basiatula na ba devos bafande sika moko boye bazwi apo baassocie yete po likambu neti nga lelo soko pi na nga zwi likambu soki nga na komi sika bayebake muta mimi na yeyo même nga so na zwi likambu so mimi na ye même bandeko mosusu ya famille na nga baotika place na mimina baba mimina babi mutu ne yeyo on laisse certaines places boza peut-être na Paris oui mais batika place pour bike mutu na yeyo eza même na basali mosusu bokota bwe ta mutu mwa zokota babi ye penza mutu na ye ndenge bato bazolela apo bomoni te batebele baleli apo mage bakosele makambo apo abotana la brune apo bwebwe c'est archi faux Pakara apo longwa Liège. Jania bengi apo. Ba benga ninga na ndaku. Apo longwa Liège. Na ba neveu na ye. Boutou muta conduire. Babandi ko conduire. Po ba ya po isa mutu na ye. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Mutu so bengi na air wana oza na problème. Abano zela lobi na tongo. Abano lezela lobby na tongo. Mais en même temps, Jania zo benga apo. Apo le bete que mais naza na France ité, naza na mboka bwe, naza na mboka bwe. Apo n'a pas dit ça. Apo il a dit j'arrive. J'arrive. Ça c'est plus que, vous savez, on peut avoir un frère. Mais quand un ami devient plus qu'un frère, c'est ça qui est important. Bah si à tout la tête, pourquoi dans le moment on a Jani, posez-vous la question. Si tout la zone en France, divorce en France, Jani a eu problème. Pourquoi ben a muta outi à Liège? Pourquoi ben a muta en Belgique à se déplacer? Parce que c'est lui, c'était lui sa personne. Et ça yem tazaki mutunae. Et ça batu su bakoko rando service. Ndeti batu su to meka bango te, mais ndeti nga na ebike na koli la mukalo na eu problème na bengi Hortense. Hortense bwebwe, on peut ne pas se voir, mais faut que eba façon mutu azaleli. Obenga pena Hortense pia. Ah moi maman, tokuta na bwe nazo ya. Yana batu su to zana ba problème. Même nga, na mona Anita pesa tout moment te, mais si j'ai un sérieux problème na bengi Anita, c'est langa moi loko moko bwebwe, je sais ça va arriver. Toyeba bato to fréquentaka. Toyeba ke situation bwe fona benga mutu bwe. Situation bwe fona benga bwe. Likambo fona benga beji. Likambo fona benga bureau. Coach Irene Kiwa. Likambo fona benga mutu bwe toyebi. Et lokola Jani. Abandon liana siatula. Abandon melana epena devos. Bazako vivre na bango. Qui nani pas ala kiwana. Mais il y avait des choses. Aba ki fona benga apo. Abi fona benga apo. D'abord tika ki mutema mabe wana si atula keba ngano na cotisio miniature bien te mwende nga bozo nga poto bwe yo pe na cotisio miniature ya yo moko na ola ki sapena mukili ndenge yo pozo kende kolia mwa sa batu ya la Costa tika soit disons bino ba artiste bolia na kabio na bino ta yo pozo kende lia mwa si ex la Costa kuna oyebi pe ex la Costa ngo bien te bayela kabatu china ndaku ex ya la Coste oh yo pesi atula ozo kende ko lia kuna na Belgique mukope ko pela moto akozwa kira ko yelo tina Paris po yebi Paris très bien muto ozo kende ozo na Belgique baela rabatu bako yela yo mukoko meka kaka boy muko yope ko sila mai na makila oko sila gu oko telema lisusu te bako yela yo eba ke bango bakotaka mibali banyongo ozo kota nyongo ndengo za na soka someli o t-shirt pona moni pe biloko ngo azo sombela par rapport à la Coste utazo leta alata moi pantalon moi basket comme des garçons moi bwebwe yo penza bando juiz de kona biso moi si wana ko lata no pe zo changer te a moi ko lo ba kozo lata pona matanga ponde kwa na Belgique azape moi tendance yeba ko ba kota mibali nyongo na ko lia na makambu nyonso na maya moto sokolaka eza nyongo mukolo ko dekone karabwe atterrissage forcé siko fandaka si atula yo ozolingo kima ozolela ba miniature yo no koti miniature te yo zokeno linga olingi ex ya moi sita yeba ke baso si ba mesana ba musicien keba na yo si atula oza muta maboke ya uchi na ndulemani
Aouti na ndouleman ya n'importe où pété, aouti na ndouleman ya besoin mère. Et c'est qu'à 12 bêta maka. Ba o kontele yo. Non kuto koti miniature te ozamu yibisi ya tout là. Yo bosse ni ngasi na un dossier tant yo zo futa facture bazo remettre 10 000 euros. Ozo futa facture na restaurant au fongoli au zimbongo wana ka ba 50 au futi facture. Non na fandeli en motel. Tant yo zo ko kosa batu po yo mto obimisa mutu na makamba mbongo. Donc muyibi ezande yo. Association oyo lobaki ke bakate 2000 eza yo olobi en motel. C'est toi l'association au bakate 2000 wana. Non, nous expliquer bisote que to leki pa matiti to futa kiboe to leki pa galaxy donc to te milombo nga maboke ya liwa janite yozo ki mavambo endeni yo ki mavasi ya tula Boko démontrer biso pe ba billet o bino bosombi pour jusque là to lingi to zwa liste ya batunyo so batie bambongo muto banga mama kongo tiaki combien na ko silika ngana zana pona kengela bango miyibi vigile batuna kete ko yo moko boete vigile azana pa kengela miyibi vigile batuna ke question te do botuna ngate ke ponga no pesa mbona ngapa ba miyibi te ndenge bazawana tolingi tozwa kombo ya batu nyonso batiaki na matanga po topesa bango ba Bercy ndenge batanga ki choisi matata tolingi so pe gas ya pongo apesa ki bokomi gas ya pongo BKS yoyo Nira Keke Beji La Donna Kiza Lobenge les délices batu nyonso to batiaki tolingi to mona oh la maman des filles Fatima HD la merveille Neti HD na mona kina mambembele à Paris bumbo bakena matanga bino HD zalete atita contribution te pourquoi bonga libanga donc bino déjà choisi matata ça foulama vous avez pas obligé ka bol ba 10 000 à choisir te siko bo fula bato ya sima o ba eko chambonga maboki mbongo ya contribution bo batekaka batu batimbonga ya matanga te pona Jani modèle batu baleleli Jani bo ami yibi Boke pesa $300 et pas Sylvie. Parce que $300 wana abanoteka pondu, matembele, abanoteka nini. Abanoteka nini. Parce que bo pesi ye $300, bo bilamba mobali, bo pesi ete. Bilamba ya Jani, nani mutamema kiango. Ponde boza wana, bino tubomema ki la brune, na ambassadite. Kasi febo senga pe la brune bilamba Jani. Ndebo kenaki wana bilamba Jani kete esika bozo remettre bilamba Jani po to mona miona ba bose la biso ba video moko bwe ya ezanga mutuna makolo bose la biso ba video neti ya mbongo to moni clair te bongo bilamba Jani bopesi na nani bopesi na Sylvie ou na mama na ye bilamba to zela pe video ya bilamba po bino bozela ka biso to akoloba po bino bosala sko bilamba ya Jani ekende na carton mais bino mtufai bo bimisa bilamba Jani na ndakuti fai bozala sika pardon fai bozala bino mtuba master Jani bino mtuba représenter famille ya Jani fai bo kota na ndako la brûle abimisa bino a présenter bino biloko ya Jani ezate ko bino si bokei la brûle na sala carton na simandeni Febo kota na ndaku wana alaksa bino ke placard ndeko na bino ngoyo bilamba na ngoyo parce que la brune a déjà muyibi azo déjà montre à Jani apesa pa wendo qui dit pas que lelo ange de la mort pas zola ta pantalon à Jani po Jani pesa kondaki ba pantalon pe ya ba panzana et comme pe na mode pour la brune alataka biloko mobile mususu et pas mobile mususu azwa montre à Jani alatisa wendo donc azape capable azu pe basket à Jani alatisi ange de la mort azape capable azu boxer à Jani nzambe obi ke makambo la brune oyo obi na minute so ba bengo la brune faut pas aimer soko za mwasi ba bengo la brune c'est peut-être na yenga oya Jean Robert ayembi Jean Robert pe na okokoyata na yenga wana te pona omona ko pe sensité ba yenga wana kaming te esi na ngo succès kombo etikala mais moi nzembo wana esi la succès mamba Jean Robert komona ko ba chinois ya ba chinois ou mela souti
Jean Robert asa likambo lelo lobe ilimwe. Jean-Robert comment encore la chinois pardon. Attends ça likambo. Tala ata na ye na ngate botu na ngate poani na ete. Popo mona. Oui makambo ele kala réseaux sociaux ko. Lobi na nga makambo mai kalambai na peniel. Po mamba la bride ya bride o so na landeli yango. Son alandeli pour Nathalie ba bloc ezo le kate ba comédien. J'espère que mutasuka au gouvernement kundi eza Jani ba batasoni na Sylvie Dodo Kolo makambo surtout makambo eleke po na Sylvie e baisenga matanga oyo e baisenga na ndenga mabete na baye matanga oyo pour makambo na moni veuve wana sali Sylvie Koko sala ngote. Moi je suis perdu hein. Obi na otala bwe banana bando otala makamba Sylvie na moni netike matanga Jani comme comédie. Na moni neti matanga ya Jani comme comédie parce que famille mon côté bako ça la même cérémonie ba c'est la Sylvie. Sylvie Koko fanda na salle wana matanga na ndenga fanda ki wana te na tenue wana te. Elle n'est pas veuve corporelle, aza veuve na mikanda. Omoni so okufeli mobile mobo vivant na biona été pendant 16 ans. Oka su bilenginete. Abota na akenda na epe ko s'installer quelque part. So ba bisu akufi yo zela kaka acte de décès o mema na commune ba ke déclaré veuve pe na Congo futara na ngote. Na poto kutu bien au cause au moins 300 €, 500 € na so pesa combien par mois. Mais na Congo yo mto luka vie na yo. Mais acte bango ba sai pas Sylvie, moi j'ai pas aimé. Même la famille de Jani, vous savez très bien que na vie o Jani akenda azaki nango. Bobi ke Sylvie za na veuve mukanda. Oyebaki. Bana moni bino nyonso tout, j'ai pas trouvé ça honnête. Image au bopesi na ba Congolais eza dignité. Même na ba famille et ka bongote. Mouto sa kenda na asa kenda aboti bana pas mususu tout ça et tout. La seule personne qui était honnête c'est Mao. C'est Mao. Mao elle s'est pas fait passer pour une veuve. Elle s'est juste fait passer pour quelqu'un qui a aimé une personne, quelqu'un qui regrette. Na ba conseil nyo ça peut ça qui Jani. Que Jani soka yokela ki il allait être en vie. Mawa leli na ko regretter na détresse nyonso. Mais Sylvie abimi hypocrite. Sylvie abimi hypocrite, moi je suis désolé. Sylvie oh sali waneza comédie. Ngako na mona ki oza muta mabokete mais on maîtriser maboke koleka na ba mao, on maîtriser maboke na koleka bata maboke bango moko. Au bout de 16 ans de séparation, tu peux faire des sorties comme ça. Ce qu'on a pas quitté, Azoko ta la salle, ba ebisa kala ta pembe, cérémonie à veuve, à Kange Longi, par rapport à quoi? Et moka lingi ba filmer était comme ça Zoka Soni ba mibali misusu. Moi pour moi elle s'est cachée, elle ne voulait pas que ba makangone ba monaï. Elle avait juste honte, elle voulait pas se faire montrer par ses amants. Non, vous allez m'excuser hein, parce qu'il y a certaines choses que le Congolais ils font. Non, ça nous laisse perplexes. On comprend plus rien. Ça c'est quel genre de coutume? Coutume nini o mobala tiki moi si pendant 16 ans. Bon ça les ba cérémonie wana. Hein? En tout cas franchement, moi je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. $300, on peut m'appeler au sein d'un autre côté. Au sein d'un autre côté, parce que non, c'est moi, ça n'a pas l'autre côté. Au sein d'un autre côté. Pour moi, oui. Aux akino, moi, si, esprit à Jani, ça n'a qu'à chinoter. Esprit à Jani, baroko sokolote. Pourquoi bomila taba poisse, msousika ba poisse ezate? C'était juste des petits détails de papier. Bref, ane mouko babala yo. Moubala zonge kola la pa mao. Donc, ça juste, moi, il faut que papa Fabien paye. Moulanga bonsoir. Papa Fabien aussi quand j'ai besoin de toi tu ne viens jamais. Ton aya kana besoin on a bibo tagelenga papa Fabien. Il ne vient pas. On a quoi expliquer biso à quel moment on peut considérer un mariage parce que ça na ba papa mususu je vous dis la vérité bandonanga. Na expliquer moi loko moko. So na na tort âge de la merveille. Bo expliquer nga bien tu wana mabala y a deux petits yo peut osa mieux placé pour expliquer ngali kambo. Fabien Landula mami azo mondele yo pour ko expliquer ngango Beji
yo po ko expliquer nga bando nanga na Congo ezali na ba mama mususu mobala ke mission de service atike na ndako libala na bana ake mission de service et si ka kei mutation et moi que n'aime tout mutation ou mission de service na mine boko benga ngote pendant quelques mois au moins na mobala ke kuna pas eu mois si mroboye a créé pe famille kuna aboti mais au bout de 1 à 2 ans mobala zongi moi si pe ayambi mobali mais baso na bayamba kamibali parce que atikali na ndako ya libala mais si vi batika ki na ndako ya libala te obi lufunu Louvounou, moi je n'arrive pas à comprendre. Nathalie vidéo et sanga elengité. Sylvie atike nanda kwa libala te. Soki Janet tika ki Sylvie nanda kwa libala. Ou bazaki ko foute la te sika moko. Ou eza considéré maison conjugale na bango. Soki atika ki na lit conjugal moko bwe. Que Janet na poto atinda mbongo ke futa loyer. Sala bwe. Wana on peut comprendre que atika nanda kwa libala. Azoze la mobali. Ata mobali ake pepo. Mobembo, ata mobala ke mobembo, c'est normal. Mais y a tika li pa ba famille na ye, eza lokola mutu aza, ta mibali musu ba voyager, bazwa basi batika bango na ba famille à mobali. Il fallait que Sylvie atika na famille à Jani pour azala considérer. Mais moi je ne comprends pas, nazo comprendre te, atika ki ni na famille à Jani pour être considéré. Au moni pas mobala considéré yo. So mobala ke voyage, il faut yo longwa na famille na yo, otika na famille à mobali. Tunga to mona. Hein? Oh, bosali na Sylvie wana. C'est des conneries. Hein? C'est des conneries. Bon, là, tu sais, lamba pembe, bosali si ba nini te, na considéré binote. En tout cas, considération na longoli. Na longoli considération. Ma kasi penza. Si penza. Si penza. Nicolette na Matisse ekei ekendeni. Ça c'est le genre de femmes autocolles que oui, mais y pendant 16 ans, atika nanda kwa libala te, atika na mbeto libala te, atika pe na famille mobali te, azana intellentela na famille na ye. C'est-à-dire makambu yo yazo sala, belle famille yebite, mobali na poto yebite, ndenga bimaka, era kotaka, era sala kabwe, ndenga lataka, famille yebite. Le lobo bimise veuve, azaye veuve na commune, azaye ki veuve ya mikanda. Agoge koza na position obino botia ki wana te. Jamais. Jamais. Bana mibali na bango, na yena mao, bana batu ba kwanza munu awa, kwa, nini bawa. Mais, siko image obino bolaksa na ba Congolais, yango tozo ko évoluer te. Même bana biso, même ba leko bana sima, tant ba mona bilo kwa bwe, ba koko considérer te, ba comprendre, mais maman, mais comment il peut laisser sa femme pendant 16 ans? Mais vous êtes malade. Et puis, bon, ba ke Sylvain, d'ailleurs, moi, na gouverneur. Yango ba gouverneur, yango, ba bomba rambongo, yango comment mouta kokoza la gouverneur, le lolobe akoi. Moi, na gouverneur, so mobala koko bengi sote, yemo na kimpap mwana kinaki mwana gouverneur ata visa kokai kozwate lelo na ba kroni mama ba ozwa ba visa na ba kroni mama ba ozwa visa sko yeta ke mwana gouverneur mobala ko bengi sote akoko yaye moko na libala neti akoka ko yaye moko na libala neti vous blaguez yango ngai nazo kolinga ba papa o ba na réseaux sociaux na TikTok o ba ofongola bino ba blako se ba papa Fabien ba Chaleur ba mbuta galawa ba tout peu importe façon na bango ko réfléchir je suis pas là-bas mais je suis d'accord parce que à un moment faut bazon sarabio na bomoto parce que vous faites des choses ils ont lekela biso moi une femme qui a été laissée au pays pendant 16 ans maintenant je me pose la question au bout de 16 ans même si l'homme ne demande pas le divorce à quel moment le mariage peut être dissous? Ma question c'est ça. À quel moment le mariage? Parce que nga mobile koti kanga 16 ans. Na désolé. Au koti kanga. Donc vous imaginez au bout de 16 ans combien d'enfants sont na mobile na kacha na bota bana combien? À quel moment okoko ke ne ko bomape libala malgré l'absence de l'autre personne? À quel moment on peut prononcer le divorce en ta faveur quand l'autre personne est absent? Yango na oluka, yango ba blako si bazate, ba Fabien bazate, ba papa la biso papa c'est plus, bozate. À quel moment,
Papa Franck, na Canada, Magoza Kaboulou Yeke. Ozate, à quel moment le mariage peut être dissous? Au bout de 16 ans, moi, ça tient même pas nanda conjugal. Même pas lit conjugal, rien du tout. Boké Colette, c'est PMB. Est-ce que vous voulez montrer quoi aux Congolais? Bande Onanga, Makassou, c'est toi qui les réseaux sociaux. Vous nous prenez pour, oh, bon, l'obaka pétro. Et ça, que sont l'oba trop, te bilo motan botali vidéo. Il y a Sylvie Wana. Et l'obel bino est l'autre côté. Bah cérémonie bah c'est Sylvie Wana, mais mais c'est du n'importe quoi. Ngai au bout de 16 ans ba que ça la cérémonie wana, mais mobile wana suna nzoto nanga te, moli moné na kati nanga ezate, miibi. En tout cas na CP na bino nyoso touté. Donc on dirait bino tout bo CP na bino na liwa Jani. Ah oui. Na bino nyoso tout na bala brune. Bon c'est pas na liwa Jani parce que na logique même famille Jani bon c'est sa Sylvie cérémonie wanate en tout cas respect na zali nango na famille Jani même cérémonie bo sali Sylvie bo ebi que Sylvie bi mibali au bout de 16 ans a mwana mwasiko ba kwandi yete kwandi ye siko cérémonie ya nini cérémonie wana basailaka mwoso ayebi mobali te mwoso azela mobali ake mobemba azozela mobali na ndako alibala ba cérémonie neza na mwasi o azana ndako aliba ah non vous mentez trop hein bata bokoko bazate à quel moment basokolaka mutu basala ba cérémonie bata village yango bino bata réseau surtout bosenga ngabo mata omoni soki lelo mutu amati te mbasi maso bosenga bo mata na mata bino te c'est-à-dire que bozala mayele moko limité bo mata quand ça vous arrange mutu onyo surtout ono luka mata a ko expliquer nga surtout bato bozala bokoko oko sokola bato soko mati te mukoko senga ngo mata na mata bino te parce que engola sake bozana mayele moko limité. Ah oui, voilà, mais il est limité. Ça c'est sûr. Parce que la cérémonie au Basali Sylvie, moi je ne comprends pas ça. Hein? PBS. D'accord, PBS. Fais-moi le micro. Blacko Sinoba na onde quoi. Ah. Désolé, bonsoir maman. Loba. Yeah. Merci mingi vraiment nandengo zozwa part ya makambu oyo donc tellement ezoza la passe hyper choquante donc ana olobeza passe quoi eza passe po mutu soka akufi cérémonie basalaka ke basukola mwasi ou bien mwasi azala représentant eza mwasi oyo bazalaka na ye à tout moment omoni ata malgré ndenge tozofinga la brune so azalaki fi moko azalaki sage alingaka kende ne bembe wana puisque yende mutu fo basukola puisque yende mutu voilà ye mutu fa basa les cérémonies wana donc yende il faut aller basukola ye mais tellement azana donc na oye bateli na kocha place ngo o ya zaleleli poso azalaki penda mutu solo nenga kene ko présenter ka mona ya Jani soki nga na ofuta tike no mera what happen na ofuta tike na kokende puisque na tikali na charge ebele pa na ngai famille na Jani na ifuna kende ko se représenter na ndenge na ngai ata na ozana na tupma wana te na otika bango basala makambo na bango ngana kokende tanke mutu na kende koloba puisque la brune de fallait basukola ye puisque yende mutafali na Jani yende mutamoli wa ya Jani yende mutatika na esprit ya Jani na nzoto na ye donc il fallait la brune nde azwa place wana mais ba onyo to wana basali wana za na oka théâtre et puis bazo ki sabiso basi congolaise soni et puis le colon nango ba peso $300 pour ça nango nini c'est que ake komi sombela libabe ye moko a misombeli libabe ye moko puisque ba cérémonie basala ngo puisque esprit ya mutu équité mutu otika la pepele o continue ko sala vie na yo ya sa sala vie na déjà siko akei pas que de ko sala nini et puis azo ko s'afficher na cause nini est-ce que azana mo entreprise moko boye o ekopesa ya visibilité ou bien keka komi sambwisa après ba foutre $300 siko bilambana o ya lataki na mta ozwango puisque bilambana etika la kepa ba bokilo ou bien basukola rapé mwasi yango na river na mai oyo ezotiola au moment de basala la cérémonie yango donc bilamba oyo lataki na matanga et puis azalaka bilamba oyo sangwaliwa ekuteli yo nango
puisque mobala bande kobela okufine l'hôpital bilamba na olongola ngote fo tikala nango bako mema yo pembe na rivière tant bakundi mutu sili bango batikala etake famille ba memi yo pembe na rivière wana bango bazoloba makambo na bango bazodindiso na mai po osukola biloko wana nyonso tant bazolongola na bilamba na nyonso tu il faut tikango echola ekende puisque ça biloko mo ya malchance il faut ekende ekei ezala partager mais yesu koneka ke ko se représenter bongo alati bilamba pembe ponga na tali cérémonie yango te makambo ngo tellement ki chasse epianga kanda na bafaso ba osa elango na kokai vraiment ko tala ngote mais ndenge sikoyo balongola ke bilamba ngo be azongi nango na ndaku ou bien ko continuer ko latango ou bien ayeli biso ba congolais modèle asika ke soki to kufeli ba mibali to lata modèle wana pona shame ne embarrassing na ye o ayeko mema na kati ya communauté basi ya soni basi ya nzala o bayebi ko luka mbongo te okende kovandela mobali o atika pendant 16 ans o lata bilamba ya sinika aza na ye na problème na mutu te mama Congo I'm so sorry na suki wana so shame. Merci maman yanga olobi déjà est important pour nga makambo Sylvia na sali ça me dépasse. Bonsoir papa Blakos. Ouais, Bolimbisi Jean avane olala na bimi na live no comme par hasard Bolimbisi. Bon, ngai nakanisi oyebi nga mwa bien aloba makambo oyo na yebi par rapport à information na zui. Comme par hasard na ebite elo ni sali obeta lisolo ya live ya lisolo namona ki mwasi wana alataki robe moko ya mariage. Je crois, ezali robe a pembe. Bon, moi ba pembe na ba dentelle hein. Ouais, na ba dentelle baza ko fouler sur mon pépé. Je me suis posé 1000 et des milliers de questions. Nakanisi mko aliboso o salaka live ya kolobela makambo oyo na ebisaki ke liwa ya Jani ezali liwa moko oyo il faut ba congolais ba tirer ba leçon. Imaginez makambo nyonso elekaki na poto ezalaki na désordre, ezalaki na incompréhension et qui encore na kin tout le monde encore incompréhension. Ça veut dire que communauté na biso kaka ndenge tozala na biso na Congo tolongwa na ba Congo toyepe na ba poto na ba pays au pesa eza to le ba organisé na sens ya social tout ça là na façon ko yeba makambo toza na biso kaka na perdition. Komona mwasi wana selon ndenge bino mutu yebi mo un peu ba histoire wana qui a sali 16 ans na mariage. Ce qu'on a 16 ans na mariage, tango ba balaki ba kangaki na kasho ti ndenge Jani akufi ou bien ye atikale ko bima na mibali mususu te ou bien ye azaki na vie mususu te. O mona pe ka na matanga ndenge zaki na naza ko accuser te na Biblia okomona pe ezana conditionnel. Azale peut-être na mobali ya bimaka na azalaki na yewana. Siko au moni désordre des wana siko imaginez sur azaki na mobali o abimaka na ye wana siko mobali wana azomona bazo sukola mwasi oyo ya kushaka na ye emso alalaki na ye déjà semaine wa mobimane banda ozela kora Jani ya bazo sukola ye tant que mwasi ya mutu muso akufaki siko est-ce que ozomona place congolais to komi la place congolais to komi donc tellement to yebi sou makambo te na mokili donc on fait des choses qui n'est pas logique. Et ça, logique, parce que, yé moi, si on a, qui quoi accepter, bah, soukola, autant que femme légitime, y a mouto, ça fait 16 ans, boula, la ranimbe, tout mon côté, yé peut moubal, y'a un soka zawana, na bibi, un soki, hein, il faut l'en bien. Soka zawana, osa quoi accepter, moi, si na yo, bah, qui ne repese bo toutou, y'a moubal, moussou, sa koufaki. Tant aussi, ça peut besoin de bolele nandaku. Tala makambo, tozo, me manaka, sa communauté, parce que, kozanga koyeba kozanga ko comprendre makambo yango zo mabiso boy c'est vraiment du n'importe quoi moi pona ngeza eza théâtre moko et que liwa ya Jani ya Nadia liwa ya Jani soke tei ba congolais te o ezoya et kozala encore pire maman na ngai un jour lukango pesanga raison ce qui liwa ya Jani mo congolais moko à se remettre en question te o ezozela biso et cause à la pire parce que ezaloko la batu ba vandi ndako batongi ndako fondation ezate siko ndako yango etelemi mais lelo batu akomi kozala étonné komona ndako etelemi sans fondation et komi kokoya après batu ba ko découvrir que ndako wana ezangi fondation. C'est comme ça biso ba congolais na o baza na poto na o baza na Congo ndenge tozo vivre lelo na 21e siècle
non toza ndako moko ezangi nango fondation mais biso ozokanisa fondation eza na se mais tozozela ndako ekoya mpona toya koyeba ke non ndako wana ezanga na fondation te donc makambo oyo nanu esili kutu te nanu esili te et je comprends pas pourquoi baokende kosukola ye ou bien ye moko azali ne na posa abima bamona ye ke non azalaki mwasi. Il faut aller encore plus loin Mama Congo, il faut aller plus loin. Moi je crois la dame là elle a vécu une pression même ezalata ba live oyo salaki je crois que batalaki yango moi si na ye eza Sylvie hein comment on dit Sylvie non maman Papa Blacos, tonto ben moi si neza Sylvie par rapport aux documents. Mais on a parlé de ça par rapport à documents de bango ba memaki la brune na ambassade. Mais ça ne doit pas donner le droit de faire ce genre de cérémonie. Attends s'il te plaît Mama Congo. Mon yotan yo ça live. Toi tu fais live au sala ba nini au pesa ba idée na yo ba live non sala par rapport à compréhension de nous comprendre. Alors déjà il faut bango que moi si on a ba message ya makamba Jani ezaki ba message ou ezaki na masse. Donc ba congolais tang baya ko ba makamba avec des mentions baya ki masse. Ba toazo mata pas non plus de 10 000 personnes na ba live musu ba toazo mata et moi si na ezaki moi si na yaki et la femme aussi elle a eu cette pression sans se rendre compte qu'azo mema likamusu ou ezaki na responsabilité na été et elle a même pas eu le temps. Et azalai pena bato bazalai ki pemeli te web mais attends un peu même si bazolo ba ke Jani aloba ke yoza mwasi na mukolo ku fozali boso mbetu na mais yo déjà ça fait plus de 16 ans bozaki mwasi na mobalité comment yo koya ko porter ona donc moi si on appelle yé moko na bomoto na ye na ba pression ba congolais ba tchaki wana ndi ba ndeko pesa ye pe espace wana ke oza mwasi moko yo mtozalaki mwasi na liboso tout ça la balaki yo a memi pena pression na communauté na biso donc communauté na biso pe to sala makambu sans réfléchir. Toloba makambu sans réfléchir na bato ope bazo ya makambu bazo réfléchir te dans la logique des choses muto ba ngeba sukola ezali nani la brune parce que la brune même si nenge ba nouvelle ezali ki on est ko coucher na mobali mususu mais muto ba partager na vie o ba partager na ba lit conjugal na ndenge ya bango mibale ya yakato vanda ezali Jani na la brune. Normalement, si on va soukola mutu, il faut pas soukola la brune. Non, maman Sylvie. Merci, Papa Blacos. Leader Béré. Bonsoir, Béré. Béré, micro. Désolé, Nathalie, micro dans l'amba. Depuis notre journée, mon bas. Moi, je suis d'accord avec tonton Blacos côté à Rolobake. Et sa pression, on a battu, ça qui est Sylvain Dima, oui. Parce que ce botali Sylvie joue rien à moi on a qui plus l'émotion que maman na bango comme na lupangu ndio baba niko kumbisa bota moi qui toko yeyo normalement Jani abawa kande ye moi ça Jani ne yeyo yango wana Sylvie ko kota na ben na bango mais liboso Sylvie qui ne kalo ko muto ki sango que papa moi na kufi ay ko accompagner moi na ye malgré tout ba rumeur zo bima to zo négliger yango mais il y a beaucoup de gens différents au bazo pesa moi ba détail na makambo yo malgré tout obetango kara pour za vinayi mais lelo dans la live ba témoignage bima ta toi ba tout différent ngai na okele mawa parfois ya tende ko dibabilo ka katsaki maman Olive ya na battoir parce qu'ils ont ko tchako mona parce que ba on ba sa ka dona ba matanga ça kansaki en dehors ya ndenge bazoki makamnyo en charge bango pe baza eloko mo boya msu ba ya ko tikela bango ndenge comme habitude na Congo parce que eza mise mo ka kufa mo sina zaka va na Angleterre ya zaka na Kinshasa na mo sina mususu asaka pe libala mais papa na kufaka vu que bana na maman na relation zaka mabe maman zaka na doit ko assister na matanga te mutazonga ki pa ko va na matanga zaki maman na ba maman wa zaka na poto ba komi ko ya ba pesa imbote alors nga tuna mbana ngabi comment ça se fait que ba maman kala ba na tendance au tika na ba papa ti accompagner na liwa ou bien moka tika mninga comment ça se fait que ya va na musika mobali azana kisasa na mwasi mususu akufi yam takei ngana okele mawa sincèrement na okele mawa en plus na zeko lo bango ke Jani atiki bana na mama tiki mwasiti Jani atiki bana na mama po Gabriel avant tia ba lobi na yeli kamonga lobi ba tika ba tout tranquille bango nyonso baza ba vie na bango mutu azana te botala su mawo jour boso basona la bouine na ndaku jour Jani akufa
La bah katiki moi c'est ça suivi moi le jamais. Moi si na mututé, ce qui bon le bateau considéré à Mao. À moi quand on joue ana, comment ça se fait que bango baninga nyoso bakende Kinshasa babi que moi ça Jani parmi bambongo bosaki na enveloppe bo penser na été pourquoi ça zaki moi ça Jani. Comment vous pensez na VFT? Si na point maman bokilo mutu pe maman ba Jani mutu oloba bongo siko bo pesi bongo Sylvie. Allez, il c'est toi Sylvie oh biso to penser qu'il n'a été bande tout ba penser qu'il n'a été si c'est comme ça ou bien maman na mbongo no ya 2500 surtout ko longola 500 to pesa ba bandika ko débattre ngo ka wala na miso abatu. Ah bon? Ça c'est n'importe quoi vraiment. Ba lobi asala ka maman. Hein? Na Kinshasa to ka ba vivre na o ba sala bien ba sala ba dépense ya ba mbongo na journée. Je vous jure. Bah débat encore wana ti ba tirer 300 enveloppe ba compter 100 200 300 azapi ananda Sylvie bima bimi ba ke ko lati sai napi ya mesa soki napo ba ta likola télé na kati ya salle kuno nje mutu abali na comprendre ko la on ba jouer ça que na moment na butuan bazo tepe mu pepe j'ai pas en fait il y a un gars lobby babilo comme ça ba osala exact théâtre ou ba linga biso total à toi exemple c'est ça que je comprends pas bandana ya on a ba na luka papa Fabien pourquoi parce que tous a besoin ba papa o ba ko débattre ba si Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.